EHP Média, la chaîne qui vous édifie 100% chrétien. Bonjour maman. Bonjour. Maman Boni. Bien. Maman Kombo nani? Maman Belinda. Ah, vraiment to sepe makasi okuta na yo nde toye pona ko assister oyo zo sala. Oui, bande ko balandia EHP Media. To sepe isusu okuta na bino na moko ya lelo. Awa tozali na commune ya Mongafula na quartier Mitendi na avenue Grand Hôtel. Tozali liboso ya maman na biso, Maman Belinda. Oui, tomoni yo ozo pratiquer eza nini yango ozo pratiquer tomoni. Ah, donc tu as la préparation ya kwanga. Ah, vraiment. Ce que tu moni pour ekoma nani o kwanga pona kosala ngo esengaka combien d'étapes pour ekoma pena kwanga? 4 étapes. Ah, bona 4 étapes on a bobandaka nde nini? Banande tozukwa mikeli na biso totia na mai. Na kotia na mai on fait ça combien de jours? Et ça là non mususu na journée moko. Mususu omoni beti 2 jours ça dépend ya yo moko muto sala eloko na yo. Soki olongoli boye totie na sac etangi mai. Soki etangi mai allez olambi ngo nde tolamba ka fufu. Tini kuna otia ngo na moto obaloli ngo nde to balola fufu. Allez ozotsango lisu na bassin au fini lisusu. We obandi ko kanga ngo ekomi siko kwango tokise komi kwango. Donc nde eza boye siko na étape oyo. Oh neti ebabenga ngo nini étape ozo sala ozo boye. Ah nde oyunguli yango boye nde yango elakisi ko pomper. Mais siko na étape oyo to kosenga siko après po ekoma ndenge tomona ngo ozongisa ngo na moto to ndenge. Kozonga lisu na moto. Nde mai oyo eza boye. Mai oyo na silisi ko sala musalo nyonso. Allez na tsango na sac. So na tina sac mai. Nde to olamba ngo. Donc ndenge eza na kati ya baso na mai oyo kotia ngo susu na sac. Na tina sac. Ah. So na tina sac faut mai nyonso esila. Esila. Ezongi siko kwa fufu yo fufu. O pena fufu o balambi. Ya mbite ezo fufu amko mbesu. Fufu o mbesu. Ah bon. So to lambi comme kwa fufu to lamba ka na ndako. Ah bon. Ale to kanyo siko na to fini yango to sangisi lisuna o to kotika. Ale comme siko kwanga na kati ya makasa. Ufungole umuni kwanga. Ah bon. Pona kosala kwanga esenga ka biloko fo eza na boni. Ba biloko ngo eza nini ko kotangela biso yango. Pona ekoma kwanga. Esenga foza na makasa. Oui. Singa. Ngoni. Oui. Olamba okaka ndenge tolambela fufu. Defu. Ah. Oui, bande ko balandi ya chaîne na biso ya EHP Media. J'espère que vous avez branché, bozo mona ndenge maman na biso Maman Belinda azosala kwanga. Autu ko expliquer biso yo oyo kangi étape mo obosani mo étape moko pona kolamba kwanga po ebima kwanga ndenge ezalaka eza manioko oyo ayebi manioko o bapikoli manioko tango pikoli ngo foko longola ngo baposo olongoli baposo. Oui, donc linioko o ndenge eza boye bautu ko pikola ngo tango bapikoli yango esengeli kolongola makasa oyo ya likolo tango olongoli makasa likolo boko trempa ngo boye te parce que na fabrication ya kwanga ebongaka te eza na makasa boye tango bautu ko pikola ngo bakolongola ngo makasa tango balongoli yango makasa nde bako tremper yango na mai ça dépend ya mikolo oyo kosala donc plus ou moins 4 jours pour elemba tango ba tremper yango na mai esali 3 à 4 jours nde okoma na façon oyo ekomi boye tango ekomi boye sima na yango bakotia yango na sac ekiti mai tango ekiti mai nde batie na cantine banyolusi nde ekomi na niveau oyo tango ekomi na niveau oyo yango bamoni mama na biso akomi na niveau ya ko azwi ta misère na ye oyo eza kiyungulu eza te lokwa kiyungulu oyo ya musaka te oyo eza ya musaka te oyo ya bakwanga yango oyo mama j'espère ko kotombola ngo mpo bamona yango bien oyo ezali kiyungulu na forme ya nzungu. Oui, Maman Belinda, est-ce que baza na ba forme oyo te bakomuka pe bata ba façon mosusu bakongi kozwa oyo nde soto yungulu la fufu me munene nango na munene nango donc oyo eza nango kaka ata eza nzungu bafabrike kiyungulu soki ozangi kiyungulu oyo original okosala na kiyungulu oyo eza pe bien nde na niveau oyo bakomi baza kopompe yango bazopompe yango po ete
donc eza ba fabrication eza déjà étape ya fabrication ya kwanga nde tolobaki tokosaute ata étape moko te mpona kofabrike kwanga awa mama na biso Belinda azokopompe kwanga na ye po ekoma pena kwanga oyo biso toliaka ekoma kwanga oyo biso toliaka oyo okosala susu nini nakozongisa ngo lisu na saki ozongisa ngo na saki saki kaka osaki ya ndenge nini saki oyo pene ya saki kaka oyo ya farine oyo ya farine farine oyo ya kitendi to ya saki oyo pene ya saki oyo ya saki oyo ya saki mpenza otiango na saki etangi mai ale donc na mai oyo kosopa ngo okolonga na mai ya likolo to ozwi kaka na mai osopi mbala moko na kati ya saki nakotika yango efani pendant 5 minutes oui ale nalongoli mai wana ya likolo fufu ekotikala na se yango nde nakotia na saki ekauka donc mai efiltre mai nango wana oui mama tomoni yo ntango obanda okosala oyo obanda okopompe kwanga misisa oyo obanda yango quelque part susu po nani ezocontribue kaka na fabrication kwanga to osalela yango nini oyo sikoyo eza nango misisa euti na manioko nde manioko tobimisaki totie na mai topompe kwanga importance te wana nde eza bongo tobwaki na biso basusu bakaki lia na bango po importance ya bomba ngo eza te kanisaki ke eza na importance comme ça bato mpe baolanda biso baza na mposa basala kwanga bakokanisa ke misisa wana ekozala na importance eza na importance te merci beaucoup oui mama Belinda tomoni osisi kopompe osisi kotamize yango maintenant tomoni yo na mbeli je ne sais pas action oyo osala eza nini ezosala avantage nini na kwanga nasala ngo poni nasilaki peut-être misisa etikali na kati yango nazolongola yango moye kwanga ebima misisa eza te misisa bato mosusu bakolia eloko eza na misisa te yango fo olandela yango bo bon na misisa te nde yango osalela ofo osalela yango na mbeli donc basalela yango kaka na mbeli basalaka na mbeli soit bato mosusu basala nango systeme apasoli mwa nzete bazolongola yango na nzete ata na nzete ya mokie oyo akoni opasoli ozolongola yango donc na mbeli na nzete oyo wapeleki mie osalela mbeli eza kaka ndenge moko eza ndenge moko kaka merci beaucoup oui bandeko balandi ya chaîne na biso ya HP Media tomonaki mama na biso asisi kopompe kwanga apres avoir kopompe kwanga atikaki farine ya manioc après 5 minutes nde efiltre mai pate etikali na se oui bandeko tomoni ndenge bauti kofiltre mai wana bauti olongola yango siko ekomi étape bazozwa farine wana bazorenverse yango na kati ya saki ndenge balobaki ke bakoti yango na saki ya farine n'importe quel sac balobi sac oyo pena ya saki tomoni marke ya saki oyo ifo bosala borenverse pate wana osala yango kwanga kokanga na makasa donc fo kotia na saki ya farine ya boye enfin basilisi nde il faut kokanga saki yango bien nde tomona ezosointe tomona nde ma ezosointe ndenge osali yango boye ekozala plus moins combien de minutes mpo mai wana esila ekosala susu ba 15 minutes po eza nango mokie ba 15 minutes nde tokomi na partie na biso ya otia moto so otie moto nde tolambi kwanga balandi ya chaîne na biso ya HP Media oyo tomonaki kwanga oyo batiaki na kati ya saki bazwaki ndenge batrampaki basise kopompe balongoli misisa batie na kati ya saki nde basisi siko mai wana esili basisi kofiltra yango oui tomoni ndenge ekomi na kati ya bassin maintenant na miniti oyo osopi yango na bassin ozosala boye mpo na nini nasala boye mpo na place na tuta yango na libuka lokola libuka eza te ifo na tuta yango boye avant na tia yango na nzungu yango ozoniolisa yango boye ok sikoyo nde eza boye olongo tia yango na nzungu nyonso to ndenge nini nakotia ndambo so nalambi ndambo wana ale nde naoya kosangisa po esala kwanga so nalambi yango nyonso ekomi fufu moya kolamba yango kwanga eza te seki fo nakata yango ndambo donc partie oyo otie wana yango enge toka
etoka makasi mai te mai ata toki na makasi tika ndenge ezwi moto natie ale moto na silis kota komopelesa moto nde fo etoka lokwa mpe afufu parti oyo yango nde yango na kosangisela yango so na sisi kolamba awa soko balusi yango bien te ekosala mbuma so esali mbuma wana ekomona ebebisi kwanga moto akesomba kwanga boye akolia yango na bambuma na kati esalaka bongo soko makasi akwanga fo oyo balusa yango na moto soko balusi na moto wana kozwa kapasite ntango ofina na bassin moye mbuma ezala eza te mais eza na bato mosusu basalamba bakima kobalusa boye mpo na moi na moto atie na bachasse atie na nzungu atie mai atoki ebeli alaki esangisa na ndambo wana etikala soki oevite na yo kobalolaka boye likola moto kanga wana basache ok merci mama siko moto ndenge eza boye fo moto ezala makasi to fo ezala kaka ya mwa malemi mwa température moko normale moto fo ezala kaka moto tolambela fufu ya makasi po oyebi fufu na ngai ebeba te soki eza mpe kwanga mpe ebeba te fo otia moto makasi merci beaucoup mama. Oui maman namoni pati na biso tozala na moto epuis ozwi oyo reste wana euti na bassin ozoti yango na bassin oyo ya moke mpona nini otie boye kasi natie boye mpona nazwa moya kozwa oyo euti na mbaa moke wana ya mobeso etikalaki natina na petit bassin mpo nazwa espace ya bien fufu esalaka mbuma fo kolanda na bokebi ndenge azosalela yango fo kolanda baetape très bien mpona fina wana moto mpona esala mpenza mbuma te malili ekoma makasi fo kofrote yango ntango eza ya moto esala bambuma te oyo tozomona bazoniolosa kaka oyo euti na nzungu oyo euti na moto oyo batikaki ya mobeso nanu kutu basimbi yango donc oyo euti na moto oyo yango tomoni bazoniolosa mpo nini bamélange yango kitoko mpo esala mbuma te ndenge eza boye mpona kofina yango bien fo kodivise yango nano oza na capacité ya kofina yango très bien mélanger bien mélanger très bien donc po ese mélanger très bien fo kodivise yango ozwi moke moke osalaka ndambo so osali boye te okofina yango bien te fo kabola yango mposo eza ebele bongo okoka te bien te ndenge tomona bamosusu na etape oyo yango nde bakóma na etape ya kotuta yango na liboka te kotuta na liboka mo nde nafinaki premier tour na bassin yango nde na place ya kotuta nde nafinaki nafini te wana nazwi liboka na nga natuti mais soko kotuta na bato mosusu baprefera yango mpenza te yango tokoma kofina yango na bassin oui sikoyo tomoni mama na biso azwi farine oyo etikalaki ya mobesu na oyo atokisi oyo awuti komélange asangisi yango j'espère que bozomona ndenge baetape ezokende donc kwanga mpona kosala yango fo kolanda très bien ndenge mama na biso azosalela yango awa sikoyo azwi farine oyo atokisaki manioko oyo ezalaki ya mobesu na oyo atokisi asisi kofina nano oyo atokisaki nsima asangisi na oyo ya mobesu nde abandi komélange yango. Oui maman Belinda siko na expérience oza na ndenge olambaka bakwanga pati oyo ekobimisa à peu près combien de kwanga bona pati oyo na kwanga oyo 1000 francs il faut bimisa lokola 20 kwanga na wa ba 5 faut bimisa 40 bon les dames et direct depuis 2010 depuis 2010 de 2010 à 2024 et 14 ans donc c'est que expérience eza ya makasi hein tomoni mama na biso depuis abandé kosala kwanga ça fait déjà 14 ans. Oui maman Belinda na circonstance nini ngo esalaki obanda kolamba bakwanga omona ka nde bato bandolamba to interesaka yo moko na idée te to na okola idée ani ezalaki te onake place na balelaki na kuti balamba nga mpe nalobi il faut nga mpe na banda kolamba na bani kolamba otala moni bana mwa classe bani kwa mwa molai natali te kope mosusu na asala ya comme tela mbangu ya mbongo eza te vomi nalamba kwanga nde so nalami epesa mo équilibre na ndako aboyi kotikela équilibre epa papa sino déséquilibre ekota na ndako ye moko azwi décision ya kolambaka bakwanga yango ezosunga bango eza pena mosala moko ya kitoko
eza mosala kitoko mpo ezosunga libota ngo tomona bamama ebele na mboka batangisa bana bauniversité tomona soko tuni meme baprésident oyo bamama na bango balamba bakwanga bapremier ministre bamama na bango balamba bakwanga baavoka minene ya mboka oyo bamama na bango batangisa bango na bakwanga oyo kaka donc eza bien c'est bien koyekola mosala ozoyekola mosala po te pesa yo mbongo neti mama na biso ça fait déjà 14 ans oyo ye depuis abanda kosala bakonga donc ndenge kaka omoni biloko mama azosala nde mama azosala kwanga na ye yo nanu ozangi activité ya kosala mama ndenge ozotala ngo boye pratiquer basengi na biso to pratiquer car il y a pas de son métier tomona bato babambaka mapapa balesa bafamille oyo oza kwanga kwanga ezosunga libota donc faut kopratiquer yango po te sunga yo na famille yo nanu yo otali video oyo nano partager te ya partager sunga baninga sunga moninga na osala eloko te bino bakia mo akote na copie oyo akosala yango très bien poni atalaki video atalaki émission oyo elekaki na chaîne ya EHP Media tomoni tokomi na niveau oyo ozorouler boye eza déjà donc ekomi niveau nini yango ozosala déjà mpona kokanga yango deja na basachet to ndenge nini ekomi deja na niveau mpona kwekwanga siko kwanga ndenge totekaka mpe akwanga na wenze elonga siko fufu ekomi kwanga donc niveau oyo ekomi pour dire que kwanga déjà yango oyo kwanga déjà yango donc etikali kaka bokanga na makasa après makasa osala nini na otia na moto oui c'est bon balandi ya EHP Media toza tellement flatté na komona mosala mama na biso azosala awa donc awa ekomi sikoyo na niveau akanga baboulette na ye mpona kokanga yango na makasa bandeko balandi ya chaîne na biso ya EHP Media j'espère que bomoni ndenge mama na biso auto osala j'espère bolandi très bien ndenge baétape otoleka alekisi baétape na ye kobandela na bandeti tokomi na niveau oyo tomoni ndenge asisi kokanga baboulette na ye oyo oui oyo tozomona na kati ya bassin oyo ya vert eza badimension ya 1000 francs na kati ya bassin oyo ya monene nde badimension ya 500 francs donc akangi badimension na ye ya 1000 francs na ya ba 500 francs tomoni ndenge mama na biso sisi kokata baboulette na ye atie badimension 500 francs na ya 1000 francs sikoyo tokomi na niveau ya kokanga makasa tomoni makasa ndenge mama azosala ngo sikoyo mama mpona nini ozolongola biloko wana mpona azotia kwanga so moyena tiena biloko wana eza te so otie biloko wana efanda bien te yango nde na tie boye efandi bon eza na motu mosusu akotia chasse na kati ndeti nga chasse lokola nasombaki te moyena tie chasse eza te yango natiango ka boye napitika likasa nanga propre moye kwanga ebeba eza te ndenge eza wana esala nango mpe eloko te esala eloko te siko mpona kokanga kwanga esenga foza kombele makasa mpo kwanga ekangama lokoza nanga ça dépend makasa mosu ekozala monene mosu ekozala nango moke moye sikoyo ya koyeba nambo eza te mpo motu mosu ayebi maka makasa yake ya osomba te omongana ndeti boye ngai ekota na oyo ya mikie ezosenga kokota ata mwa si makasa bia seti makasa mais na moto aso makasa minene ekotaka kaka 5 j'espère que bomona ndenge mama azoklasse makasa banda na ebandeli ti akomi na niveau oyo j'espère que tomoni ndenge mama na biso aklasse makasa mpo kwanga ezala bien ntango osisi oplie yango bongo faut koplie bien po ekota mai te voilà mpona natie singa te donc tomoni ndenge baklasaka makasa nini ntango ozoklasse kwanga faut kozwa makasa wana soki eza nango ya mike ya wana yo toyebi te ndenge nini yango okoplaseleka yo moto oyeba nde na oklasele kwanga j'espère que bozolanda ndenge mama azoklasse bakwanga botala ndenge azokangela parce que kokanga mpe ekokoma mpena mama na guerre kokanga fo komaîtrise mpo so maîtrise yango te okokanga bien te omona okangi kwanga ekoti mai
Oui, bandeko balandi tozo continuer ka kokoba siko tokomi na niveau tomoni mama na biso azoligote siko kwanga fo kotala malamu ndeni ya kokanga kwanga kotala ndenge nini nazokanga ngo po akoma na niveau akotia yango na moto. Oui mama, ndenge okangi lizita bongo okanga lizita makasi to olembisa mwa ndambo? Fokanga makasi po efongama te na moto. So kanyo malembe mona tango okoma otina moto etoki alemone fongwami kwanga ekoti mai eza mpe capable kofongama nso okanga yango bien te efongama soki okanga bien te fo efongama nyonso omoni ekoti mai kwanga ebebi mai moye bato balia yango bien eza te donc pour dire que yango ekotaka mai te mebelaka sikoyo na vapeur wana baso kolia yango te. Donc bandeko botala bien ndenge mama azoligote kwanga na ye bolanda très bien balobi il faut koligote makasi po sinon kwanga ekota mai soki kwanga ekoti mai elenge ya kolia kwanga eza te biso moto mona so oke na wenze osombi kwanga moko eza bien te ana degu mbala moko ekoteli omoya olia su kwanga yango bien eza te kokolamba supu na yo très bien olamba mposo bien ngo na kwanga mais kwanga wana so bakangaki yango bien te omoya elenge ya supu wana eza susu eza te ekomi kaka namelaka supu apamba kwanga eba esenga ye donc faut kotala très bien yo moto oza na mposa oyekola kolamba kwanga na yo faut kotala très bien ndenge kokangela yango. Tomoni nde mama asilisi kokanga bakwanga siko ekomi na tour a ekomi na étape siko akotiango na moto. Tomoni nde mama atie na kwanga siko mama bakwanga esengaka fo kotia mai ebele to mwa quantité kaka fo edinda nyonso na kati ya mai fo nso otie kwanga otie su fo edinda mai emata likolo kwanga tikali na se po ntango kotoka nyonso abeli mbala moko so otie kwanga likolo mai na se ekoluka olongoli oyo wana mosusu ale ozongisi lisusu mosusu na kati mpona akitisa mai. Donc c'est bien. Donc awa tomoni ndenge kwanga na biso ekomi sikoyo na etape ya kotokisa yango batia yango na kati ya moto kotia mai moke te sino kwanga ebela. Donc oyo ezali dernière étape mpona ezala mpe na kwanga. Oui mama, merci beaucoup na ndenge tolanda ndenge olambi kwanga ekomi mpena na suka tomoni ndenge donc réalisation na biso ya kwanga banda na ebandeli ti na suka. Conseil nini yango kopesa na baoyo balandi biso? Bon po lelo toloba bamama te bagene oyoka soni te eza mosala po nga mpe na bandaki yango na bana mibale mpa namoni naboti nazosala eloko te bien si natangi naza mpe diplômé mais namoni mosala na wasala eza te ntango nakuti eloko wana bawasala eseplisi nga mpe na bandi kosala yango lelo mpe komosunga ndako na nga na place nakende yungana nakesolola nakesala nini me namoni nafandi nalambi kwanga na nga naketika moto atikeli nga bianga mwana azoteka na ngai bon moye epesanga badistraction mo boye ya mabe eza te etinda nga nasala mosala na ngai so nasala mosala na nga esungi ndako na nga yango bandeko kotalaki jeune fille te kotala soni te o nga jeune fille nalamba kwanga bon nga na miniti nakomi mama me nalambaki wana ki jeune fille nalamba wana ki jeune fille boyoka na bino soni te eza mosala soni te ezalaka mosala kala ya bamama me na miniti oyo ekoma nde bagene bajeni olamba kwanga boyoka soni te soko omoni okomprendre yango te oluki juka na kaka na chaîne wana oluki limeo obengi okoye tokolakisa na biso yo po ye SP Media olandi yango bose trouve nga mpe na olakisa na nga yo ndenge okolambela yango eza nango place wabunga te biso nyonso totala na biso écran okolanda yango soko oza na besoin oyeba
luka okomona nzela me eza nzela mabe te nzela malamu tokosepela bino mpe boyeba yango. Merci beaucoup bandeko balandi ya AHP Media. Touti koyoka maman na biso auti ko expliquer biso que il y a pas de saut métier, il y a pas de saut métier. To moni nde basala ka kwanga maman yebisi bisa bala osala ngo depuis 2014. Donc azaki très jeune, azaki vraiment jeune. Azaki na bana mibale, donc azaki déjà jeune. Oui, sans plus tarder, ngana bino to suki nano awa pour bana sima. Ciao. AHP Media, la chaîne qui vous édifie 100% chrétien.